vrai Congolais de père et de mère afondaka mingi na poto akitaka na njili. So na njili wapesi mutu ankoyo, mutu ankoyo. Passeport na biso. Babeti caché ka akoti vrai Congolais wana. So moni mutakiti na Burundi, akiti na Rwanda, akiti na Centrafrique, akiti na Brazzaville. Faux Congolais ba oni to bumisa bangwana. Pourquoi parce que besoin ko kosaka biso, besoin changer ba nationalité, ali boyela biso makambo non, Congo de père et de mère. Tolingi Congo de cœur 100%. Vieux Christophe Lutundu là, il a compte à Moïse, non? Vieux Chéribé Okende, il a compte ya nani? Ya Moïse, non? Tu vois, mutu wana nde tobani ko pesa ye poste, apesa ka batu ba poste après to que aux étrangers, aux gréco-italiano zambien. Pona nini bozui un gréco-italiano zambien boyamba ye na présidence, bo pesa ye ndingisa pesa mutu na ye et puis bo komisa ki est gouverneur, bino no so bozo mona ngote ke bino de boza ba problème. C'est vous les problèmes. Tozo exemple neti Gelor Kiaku. Un sujet congolais, il va en Kabila les pères à Nyonga. J'ai chassé les Rwandais, j'ai vu Tambou Mwamba, parti, Rouberois, parti. J'ai dit, mais toi tu es le ministre, pourquoi parti? Donc ça dit, nous avons des Congolais au mité, mais ailleurs. Kiaku, faux joueur, hein? Ceux qui gagnent Gelor, faux joueur. Bon, tout le temps, il y a irrégularité, ça dit, tu as un tour pour permettre les bisous de gagner un point. Peut-être que tu as bisous. Ouaza Gabouni. Mais il est de père 100%, de mère 100%. Si on a Gabon qu'on a copé foiré, avoir osonga awa comme président de la République, tchania condiment. Parce que je ne vois pas pourquoi vous allez commencer à dire que tu as quitté l'Union sacrée à partir du moment où le chef d'État a donné sa position. Maramaluwa ou le chef d'État s'est déjà. Bilon Nialo Bandini. Ah, parce que la Bilamba, Matalikola Batola Banagoganga, Poboyoka. Il a déjà donné sa position. Alobaki. Presque na ba terme au français kalomba alobaki mais français alobaki en mabe. C'est l'état bon qui chante kitoko. Alobi ka ke batu ba bomi Congo yo bata 100%. Alobi est candidat du mouvement populaire de la révolution. Virgule, président de la République. Condition père et de mère. Siko bino boyoka soni bolongola père et de mère na kati ya constitution. Toni to soni samona. Mais so tungo soni loi ta. Tungo soni na kati ya constitution na biso. Kolobaki eza nouveauté té. Constitution Zahiri Pezalaki. Tu reprendre l'article de la Constitution Zahiri toujours ici. Tu modifies. Article 10, c'est ça vague. Tu peux comprendre. Le dossier non élucidé pendant le mandat il faut en 2023. Dans le mois de février, dans le mois de il y a un dossier. Donc, jurisprudence. Bon, il y a un moni, Gilles Alingeti, inspecteur, il y a finance. Il y a un parquet financier. Mais sur le parquet financier, à l'objet, ceux qui vont nommer au ministre, ceux qui vont nommer au portefeuille, au CPLAT, parce qu'ils sont là, ils ont mis balai. Ils sont tirés dans la prison. Ils sont tirés dans la prison. Jurisprudence. Donc, Matata Pogno, moi personnellement, je te respecte. J'ai travaillé dans la période comme toujours conseiller à client et belé. J'ai vu quand je réagissais, nous avons une réaction. Nous avons 7h40, c'est 7h23. À Bandi Moussala, nous avons avant, nous avons un retard. Si on a ma tête à pogno lettre du Premier ministre, il y a 3 jours, c'est 3 jours répondre. Ça, vraiment, félicitations. Mais bah, comme à Bukangalo, nous avons séparé. Il y a un clair. Article 10. Constitution lobby, l'article 10, alinéa, 3e alinéa, et lobby, la loi organique détermine les conditions de la reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Où il y a les constitutions et lobby. Constitution, tout ça qui y a qui pouvoir et comme appui. Constitution nabiso na ba référendum to salaki la constitution qui promulguée le 18 février 2006 batu bako comprendre ni constitution nabiso lobi ke loi moko organique et ko déterminer ba condition à reconnaissance et acquisition na perte na recouvrement ya nationalité congolaise
bande ko nanga nazana mawa ko informer bino ki loi wana tinango tisikoyo loi wana ezate loi wana ezate il y a aucune loi organique aux ezali ko déterminer makambo constitution na biso ya 2006 et pesa biso ndingisa ya kosala loi wana ezate sauf que tozali na loi moko aux ezali ko lobela nationalité eza loi o ezomaki avant 2006 c'est-à-dire avant que ba ko promulguer constitution na biso yali na maboko nanga loi wana elobi nini loi wana elobi na kati exposer les motifs na yango que bato basangana ki po basala loi wana basepelaki ata mukete na loi o tozalaki nango liboso na o etalaki makambo ya nationalité basepela na yango ata mukete bato wana banani yali bato babundaki bitumba po basalaki rébellion o bakutanaki bango nyonso na pouvoir oyo na biso na tango wana bakutanaki na Sun City na 2003 bango nde bali ba législateur bango nde bazali nde bato babotaki loi wana oyo tobengi loi sur la nationalité oyo totikala na yango to oyo tozalaka na yango loi wana ezalaki élaboré na 2004 tandis que constitution na biso oyo ezalaki élaboré na 2006 constitution na biso etindi loi organique nazo insister loi organique wana sima ya constitution na biso ezate tosalelaka loi organique tosalelaka loi organique te mena benga ngo loi tosalelaka loi oyo ebima na mposa ya bato ya 2003 o basanganaki na Sun City o balobaki ke loi ya kala o ya nationalité na biso bango basepela na yango te basali siko loi o ya bango loi 04/026 du 12 septembre 2004 sur na bosanité loi wana to bengi loi sur la nationalité congolaise na lo ne lobi na biso loi wana soko epesi biso explication zo pesa biso difficulté lelo parce que loi o ya liboso mibeko na biso o ya liboso makambo ya nationalité elobaki boye na point zo panza biso na o etali poste ya président de la république loi ya liboso to bengi yango loi ya Mobutu constitution ya Mobutu constitution ya Zaïre elobi boye moto oya kozala président ya parti politique to bengi MPR na oya kozala président de la république condition na il faut azala congolais na tata na ye na bo mama na ye donc lelo vous comprendre nga que même ceux qui loi pourtant organisation et fonctionnement à parti politique et lobby eloko wana te mais to yeba que constitution na biso ya kala Zaïre et pekisaka déjà moto azala président ya parti politique ou azana tata to mama congolais te loi wana yango wana tozali ko tambola nango lelo oyo babongisaki epa bandeko na biso ya Sun City na benga baonde ngona bandeko na biso ya Sun City na kati ya loi wana elobi bo et congolais d'origine moto nyonso ya botami soki na tata te na mama donc parti moko 50% na ngoya libanda eza problème taza congolais eza problème te wana ndi asa congolais d'origine soka botami to na tata kaka to na mama kaka to na bango mibale bazali ba congolais wana zali congolais d'origine ezali loi oyo bandeko na biso ya Sun City bayelaki biso na loi oyo wana to bi 04/026 du 12 septembre 2004 ndenge lobi ni wana siko mouvement ya bango ezalaki kaka même mouvement oyo basalaki pe constitution même mouvement bazaka na mouvement presque moko ah balobi boye et congolais d'origine, toute personne appartenant, voilà l'article 10 alinéa D, et congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu le Congo, présentement la ville du Congo, à l'indépendance. Au lieu de faire une explication à malamu ya kozala congolais d'origine, basuki kaka na Congo et congolais d'origine. Moto nyonso na kati ya ba ekolo na ye, afandaki na kati ya Congo oyo. Na bato donc etini na ye na bato ba constitution ki etini wana bazalaki na kati ya Congo na indépendance donc epesi biso bisika epesi biso tango c'est-à-dire na 1960 bao bazalaki etini ezalaki o ezalaki na kati mais to kobosa na teke ba etini pe kabomaki mingi pe kabomaki na 1885 pouvoir colonial tu sais d'abord pouvoir à propriété ya roi après commis pouvoir colonial a hérité qui ba partage moko ya malamu tia baitini musu se retrouver qui na Brazzaville neti biso wana za moyo toza ngambo na RDC toza ba oyo na Kabinda baza ba Kabinde na Brazzaville baza ba Vili to kabwana
au lieu que les constituants à tenir compte de l'eau à tenir compte de l'eau alobi kaka ndenge wana vaguement que etini nyonso efandaka na Congo na indépendance baza ba congolais d'origine. Tout qu'un article 70. Article 70 place yango mboka. Voilà un article 18. Olobi? Un article 18. Non, on a un article 10. L'article 10. Na yesko na article 70. Balobi boy. Nul ne peut être candidat à l'élection président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Basuki na bango. Si vous avez un batu nyonso, nani wazali congolais d'origine. Kolandama kana constitution na biso, congolais d'origine ali moto nyonso ekolo na ye zalaki na Congo na indépendance, na bandeko na ye bazalaki ya papa na ye, ye wana zali congolais d'origine. Loi oyo ya biso akala, oyo tozo salela ya nationalité, ekeko bakisa susu mbeli, kolobaki oyo nyonso abotami atana tata kaka, atana mama kaka, so azali ka congolais. O wana pas za congolais d'origine. Siko question na nga na kati na tuni boy. Yoka question na ngai. So bolobi ke moto oyo abotami atako na tata kaka, atako na mama kaka. To na ba mama na papa na mama ba congolais. Faut bakisa na suka. Congolais d'origine. Mais kuna ba bakisi te. Batiki ka za congolais. Donc so itata na yo aza chinois, maman na za congolaise, oza congolais d'origine. Mabeza wana. Or na article 10 ya constitution na biso. Article 10 de la Constitution nabiso. Et lobby que la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Donc, bisika on a un problème dans la katinde ya mwana. Ou bien nationalité ya yo ya kala, kolanda maka na batata na bino bafandaka na kati ya Congo na indépendance, ou bien oyitu kozwa yango kosenga ne tosenga ba nationalité. Mais ba pesi pe yo avantage ba lobby que ata ko tata na yo kaka nda azalaka congolais. Ya pamba Congolais d'acquisition, mais balobi Congolais à Pamba. Congolais d'origine, balobi Congolais à Pamba. Yeba que soit Congolais d'origine. Bisika wana mbilinga mbilizande bisika wana. Le monde tout le bango clair que banyamule ni baba congolais. C'est non ba loi wana. Soki tata na ye aza congolais oboti na maman Nyamulenge, mwana wana zali congolais. Te tozonga ce qu'on a loi lobi que non, soki on se retrouver na mabele à Congo. Oui. Maintenant, les problèmes est nini. Il était question que le Belge nous accompagne. Or ba Belge balinga ko kindite. Kolinga ko kindite na 1960 ezalaki nini? Kolakisa bino makambo asalaki na niveau ya Katanga. Indépendance bango bani na 61 babani ja ko tia ba sécession mobulu. Et c'était le premier à reconnaître mouvement sécessionniste ya Moïse Tshombe. Bazali bato liboso ko reconnaître état Katangé. Donc bazaki prêter ba pesa biso ba vérité nyonso. Soko tant bino botie loi na bino ki ba ono so bafandaki na kati ya territoire ezali Congo. Ba etini wana. Boyi ba pe etini ngo ba etini nini? Donc il était question ya identifier koyeba. Na opesa bino en parenthèse moko muke na kati ya Bible. Na landi bato la biso Deutéronome lobi mopaya akoko za la roite mais oui. Deutéronome oui mopaya ko za la roite na Israël mutu moko akuta libanda kota na Israël tami mais on benga muta Israël sans appartenir na kati ya tribu ya Israël. Ba tribu ya Israël ezaki identifié. Bina bino ba itini na bino ezaki identifié te. Bozana ba itini mususu lokolo mususu na gauche. Bozana koko moko boye akufela bakundaye makoleza na kabinda mutu eza na mwanda. Aza bakundiye wapi? Kune pa na bango ezaki 12 tribus d'Israël. 13e ezalaki te. Ezalaki na 13e te. Donc ça dit so ozana kati ya 12 tribus d'Israël ou bien oza pa ya Levi ou bien oza pa ya soki nani ou bien oza pa ya nani. Soko bi koko na bino nani koko na biso Levi babia. Koko na bango Levi. Donc Levi koko na bango. Yango moni balba qui mange à l'hôtel. Qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Biso kati ya hôtel ba chambre. Nzoka hôtel o batu batumbaka mbeka. Balobi ke élève bino bokozala ba roi te. Bokozala ka batu bazosalela Nzambe. Bango pe bazaki na exclusion na bango na ndenge na bango. De manière à ce que mutu mo kozala nani sacrificateur te, soka uti na kati ya famille lévité. Kuna pe bazaki na exclusion. Ezala kanango. Kono ba ke non o ya kozala président mboka fois la congolais d'origine. Tata bo maman, ils a pas problème te parce que na loi ya Zaïdi kale yalaki et posa problème te. Yango ne bango basilikaki. Baye ko koma ko diriger mboka na biso. Après 2004 en 2006, basali ba élection. Balobi tomi pesi moratoire. Moratoire ba pesa ke pa banani. Ba pesa ki moratoire pa ya ba oyo bazaki na ba nationalité mibale. Parce que loi na biso lobi unicité, exclusivité. Oza nango moko ezali ko boya ba mususu. Mais bato ba dirigaki biso na période na ba yaki na ba nationalité na bango française, bazala ba tika bango na bana Brazzaville. Nyonso mona ba congolais, on a congolais les pères et les mères. Soko monika kiti na Brazzaville, boye bagaki o azo la carte électeur. Pour à côté là. Tu es basé en nyonso. Vrai congolais du père et de mère afanda mingi na poto akitaka na njili. So ena njili opesi
mutu ankoy oui mutu ankoy passeport na biso babeti caché ka à côté vrai congolais wana somo mutu akiti na Burundi akiti na Rwanda akiti na Centrafrique akiti na Brazzaville faux congolais ba oni to bumisa bangwa poani parce que besoin ko kosaka biso besoin changer ba nationalité ali boyela biso makambo non Congo du père et du mère tolingi Congo de cœur 100%. Leo nazoba tout à l'heure ko soutenir thèse faut ba argument. Et puis yeba ko zala yo moko liboso ozana di ba konso soutenir ba travaux na bango pratique ba doctorat na bango. Ata ba pêche matière mais yo moko faut yeba soutenir yango. Po yo mto ko ba liboso agir. Donc tozo zela honorable Timgi akino ko ba yimo. Chania ozala pembe na été. Ozala yimo ko lobaka ko expliquer tozo yokai. On sait que les députés nyonso boza un esprit à Kofi Olomide. Bato ba kinotikala à Kofi Banzembo, ndeto yoka kaka. So memeli Kofi Nzembo, ndenge yokotela ndenge te kubimira. Osala ne basala ki makambo ya loi sur la CENI. Christophe Lutundula zo regretter loi oyo apetisa yango te bimi. Bo lamba yango susu bo bungisa yango po ba makile les alati. To éviter ba piège les amati. Moi je me dis moi-même. Bato basenga ki moratoire à 3 mois. 3 mois on en est kokité. Parce que bayeba ki bango baza concerné na eloko wana. Baza ko balinga ko banda ko kata nzete bango bafandela. Batalia to ko koya moratoire ya 3 mois. Ti lelo 3 mois tango caméra senga ka ozaki président. To pesi moratoire à 3 mois, ti lelo 3 mois kokate. Ils ont compris que ça dossier moko très glissant. Même na Côte d'Ivoire, place tozaki concept congolité bango bazaki ivoirité. Ça posait des problèmes. À tel enseigne que le président qui a été combattu hier est devenu président plus tard. Donc il y a un habit qui est dans une stratégie. Il faut que la constitution soit en mesure de définir qui est congolais d'origine. Surtout définir très bien. Il doit faciliter maintenant pour élargir. Il y a 2 places pour une place pour un congolais d'origine, un poste pour un congolais simple. Pour nous, la présidente de la République, il faut congolais d'origine. Là, ils ont insisté. Mais pour nous, la première ministre, il faut la congolais. Donc ici on suppose soit congolais d'origine, soit congolais par acquisition. Pour nous la députée congolais d'origine, congolais d'acquisition, congolais à Pamba. Pour nous la gouverneur congolais à Pamba. De preuve les années. Moto toni ko funda qui a étranger. To pesa e poste aux la gouverneur à Mboka na biso na province zaki makasi ko le Gambo. Voilà on a sur on a confiance là. Moto wana pe to pesa pe ndingi ça la partie politique na. Mais Mobutu na kati ya loi na ya lobaki. Cause la président ya MPR, il faut la congolais de père et de mère. Mais pas na biso tondimi ko pesa na makanisi na biso moto tozo soupçonner ko za la étranger to pesa ndingi ça nini asa la parti politique naï jusqu'à ce que parti politique naï est proposé vice-premier ministre ya affaires étrangères. Mais parti opposé ensemble. OK. Vieux Christophe Lutundula ina compte à Moïse non. Vieux Cheribe Okende. Aina compte ya nani? Ya Moïse non? Siko muntu wana ndeto bani ko pesa e poste apesa la batu ba poste après to que aux étrangers, aux gréco-italiano zambien. Pona nini bozui un gréco-italiano zambien boyamba na présidence, bo pesa ngingisa pesa muntu na ye et puis bo commissaire qui est gouverneur, bino no so bozo mona ngote ke bino de boza ba problème. C'est vous le problème. Namboka na biso problème za bino et moi j'ai compris. C'est pour nous distraire. Mais mutu azanzala bapesa ke distraire la télévision. Libumba biki invente la famille na point d'oreille. Ata zota la télévision se rappeler que azana nzala. Tanga ko la mungelo azana nzala za problème. Donc nous devons d'abord faire en sorte que to pesa batu bilo wa kolia. To rendre batu fi na biso ndenge ba vision na biso. Nga za muta parti politique. Mais naza un socialiste de gauche. Na makanisi nanga. Or tous les na parti IDPS. Union pour la démocratie sociale. C'est ça non? Un grand parti. Un grand parti socialiste, un socialiste international, IDP, c'est ça compté parmi les partis. Au lieu que tout ça, la politique, où il y a bis sur côté social, tu vas dire non, oh, Congolais, mouillé de la réalisation, mouillé, toujours les qui s'attaquent, on nous distrait. Ça, c'est une distraction. Et finalement, après, tu dis que oh non, tu as besoin de un deuxième mandat pour tout ça, la premier mandat. Évaluation, on va ça. Or, bis sur votre travail dans social, peuple n'est pas forcé au 3e mandat. Il est forcé au 4e mandat. Biso ne doit peuple non, peuple 3e mandat c'est raté. Biso peuple de lobby to pesi au 3e mandat. Bon, qui n'a biso d'ici raté. Voilà biso moto lingi ngwana.
Donc il y a un lobby qui to wela mingi te. Ba explication c'est les délais. Vrai Congolais, Congolais à 100%, Congolais du cœur. Nous voulons maintenant, Ouazali Congolais du paix, Congolais en âme et conscience. Donc, par exemple, Gaylor Kiakou. Un sujet Congolais, il va en Kabila les pères à Zaronyonga. J'ai chassé les Rwandais, j'ai vu Tambou Mwamba, parti, Rouberois, parti. J'ai dit, mais toi, tu es le ministre, pourquoi partir? Donc, ça dit, nous avons des Congolais au mité, mais ailleurs. Kiakou, faux joueur, hein? Ceux qui gagnent Gaylor, faux joueur. Bon, total, il y a des irrégularités, ça dit, tu as un tour pour permettre les bisous de gagner un point. Peut-être qu'on a calé bisous. Mais il est de père, 100% de mère, 100%. Si on a Gabon qu'on a copé foiré, avoir on a commis président de la République, Tchani a condiment. Donc maintenant, nous, la carte, il y a retrouvé irrégularité, mon la carte. Dans le but que tu as dit que tu as dit avant, ça va bien en extrême droite. Au moins, il y a une population zone. La population zone, il parti politique va soutenir. Les années sont tous les personnes, non, ils sont tous appréciés dans le côté, il y a un côté tous occupés. Mais ils sont obligés d'occuper parce que masse est colandane loko. Masse est colandane loko, ils ont banane. Bato a IDPS, masse. Ba ou bien à base. Na bato a fayu. Mingi ba colandane loko. Ba colandane yango. Ba ba kotika la soutenir ba Moïse ya ba fanatique na bango. Mais loko même ngape na za d'accord nango. Ya ko sala dirigé par président à 100% du PRB. Na za nga d'accord nango. Mais il faut que expliquer ngo batu pour to la isa batu ki to na kanda batu te. Toi na raison ya ko lobango parce que toza trop infiltré et puis quelque part nous sentons une certaine crainte moko tozo ni ko exprimer. Nena dis-moi, Banda Kasavubu, Mobutu, Moussé Laurent Désiré Kabila, Joseph Nati Sekedi, bango 5 ka bato diriger biso. Étranger déclaré à Zawapi. Ko baté obino mo déclarer bino moko. Non. Étranger déclaré na ba document na yeki azad neti Barack Obama na Kenya ba koko nanga azawapi azati au contraire auto kanisa ya osabi so ba relation na Rwanda ya sali ngote auto kanisa ki 100% ya to sa ba relation na Rwanda parce que loko esala mi ba contrat wala ni ya kora so iti kabila mutasina ba biga sinina ba noko nayi yo zandi kona basinina ba noko nayi mais le ba to ba bini diplomatie c'est ça la diplomatie c'est ça tondimi c'est ça la tondimi c'est ça la diplomatie. Botiko ile oni tubanga na mtu to banga ni tant to signer na ngo ba accord to éviter qu'ils appellent infiltration bazo so or awa bazo no bungisa na Rwanda machine na Rwanda sala kyango yemo ka sala kango machine wa teka ngote to ko soma ngo biso moto to sala awa raffinage na monde bazo so abrit bazo so mo moto ba perte. Pourquoi ne pas ko sala raffinerie makasi na mboka na biso to sala rapport na création d'emploi? Nous ne faisons pas. Et dans la bouche nous allons faire des milliardaires congolais. Milliardaires congolais, nous allons emmener les personnes pas en français. Bana IBTP bangwana bana IBTP botanga pour rien kuna bazongo ba cosmis sinis yango na kimaka math physique ngana kimaka math physique pona ngote cosmis sinis na tuno oyo kosala nini na vinanga ba cosmis ba sinis ba tangente ba contingente nini kosala na vinanga yango na bina kota na droit yango na kota na droit mais depuis bana kota na droit dossier moko cosmis na zoate dossier moko tangente na zoate ti lelo na zanga poni ba tie biso biloko na mutu ba pesa zo musala te or bana wana bazonyo kwama bazotanga ba cosmis ba tangente pour basala musala na architecture basala musala pour ba construction compésati. Nous allons donner milliardaire congolais. Jamal c'est un congolais. Il y a ici bino qui a 57 millions a 10 millions tinda ina mboka na est-ce que c'est un problème na tuni bino suko est-ce que c'est un problème? Chef de l'État, avec tout le respect, c'est comme Kamere l'a dit, Yonde vous a visé. Ça je voulais vous dire. C'est vous qui êtes visé. Yoni bazo visé. La loi est congolité. Bazo visé ndeyo. Parce que je ne vois pas pourquoi vous allez commencer à dire que tu as quitté l'union sacrée à partir du moment où le chef d'État a donné sa position. Makama loi au chef d'État ça déjà. Bino ngalo bandeni. Ah parce que bilamba matalikola batola bana kuganga po boyoka. Il a déjà donné sa position. Alobaki presque na ba terme au français kalomba alobaki mais français alobaki en mabe. Chef d'État bongi cha on kitoko. Alobika ke bato ba bomi Congo yo bato 100%. C'était une position de chef. Il y a 100%. Mais 100% des pères et des mères, non? Abi Bangouni Bagoumi Congo. Bon, oui. Oh, Alobi, c'est ça, il a parlé. C'est-à-dire, il a parlé, il a donné sa position. C'est un politicien, il ne faut pas chercher à ce que. Alors, il y a point, non? Il a parlé. Quitte à vous maintenant de trouver
Ni beaucoup comprendre na makambo ya lobby. Ça c'est un message codé. Il est le chef de l'État. À quoi on a débat dans temps moi je suis au-dessus de la mêlée. C'est ça être au-dessus de la mêlée. Il est pèse il est chef de l'État. Bino pas il est chef de l'État, on dit béton. Il est chef de l'État. Faut être avant-gardiste. C'est-à-dire il y a ça acteur politique, il y a ça au-dessus de la mêlée. Bon pousser ta ça la déclaration sous oh bino beaucoup ça na place naie. Bino bo linya lo banine. Mais yoga réponse. Toi ba yuma na binoté ba to zo ngolonga. Toi ba yuma na binoté. Ko ça na bisoté. Silence na biso ya ba yuma té. Non. Yebsa ngo chers partenaires, soyez calmes. Notre autorité morale a déjà pris sa position. D'ailleurs, il est parmi ba o ba pesa ki position na isanga comme on a papier. Avec si bino ki situation où tout ça na ngolelo. Ba 100% congolais ba mimi mboko na niveau. Ça c'est un message clair. Donc pour dire que ala na posa makambo na té. On a dit que kolekisa ngo na niveau ya ensemble, eza problème té. Mais to un sourire ndé ba député na biso bazoyo ki la biso. To bisa bango ke système a Koffi Olomide. Nzembo butika ngo nzembo ekota nango. Chilulu, so ina ni Tingi ba obenga yo kamikaze. Tingi ba obenga yo sous-traitant. Tingi yaka na yango. Soko yena ngo ba question to tunu na kati ensemble. Yo ko répondre té. Soko ko répondre té après to balayer argumentaire na yo. Après tout bungisi yango. Le Congo a besoin d'une loi organique qui va se baser sur la constitution de la République du Congo et non une loi organique qui va reprendre prescrit la loi oya kala oye bundisa maki sans koyeba ne to kokotela sika. Voilà. Nous disons que c'est pas une nouvelle loi, c'est une ancienne loi ya Mobutu. Mobutu doit que musika lobina parti politique mutu odija au face à la de père et de mère. Vous comprenez? Mobutu a lobby, ota la loi Mobutu. Quand je vous bois, on a boire tenga na zakanango. A lobby bien, a lobby que est candidat président du mouvement populaire de la puisqu'ils ont kangama. On est président du mouvement populaire de la République, président de la République. A lobby est candidat du mouvement populaire de la révolution, virgule, président de la République. Condition père et de mère. Si vous bino boyoka soni bolongola père et de mère na kati ya constitution. Toni to soni sangona. Mais surtout nous sommes na loi ta. Toujours sommes na constitution na biso. Kolobaki eza nouveauté té. Constitution a zairi pe zalaki ya. To reprendre article la constitution a zairi toujours ici. To modifier oyo. Article 10 c'est ça vague, je pense que to comprendre té. Et na contexte tout ça nango, to bakisi na suka. Candidat président de la République, de père et de mère, congolais d'origine, to tché congolais d'origine na munene, to tché munene, po muta bateke na mona ki yango té. C'est fini, to kati basolo. Et puis to bani ko pesa explication congolais d'origine na constitution na biso. Kolobake est abrogé toute disposition antérieure. Congolais d'origine ezali oya botami tata na ye na maman na ye congolais d'origine et nini etini na bango ezali répertorié na ba etini oyo tozana ngo banda 1960. Ils ont un Sénat, ils ont une Assemblée nationale, ils ont une Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Instabilité qui s'est installée. Rentrée parlementaire il y a septembre, ça sera houleuse. Il y en a exposé des motifs, il y a condition de biso pour comprendre Nini. Oh, ils ont exposé des motifs, Nathalie a exposé des motifs, mais il y a exposé des motifs. Exposer des motifs à constitution de biso, il y a 2006 c'est le Bible. Kala. Tous les régime, il y a un domaine réservé. Mais dans la constitution, il y a instauré un régime, il y a un domaine de collaboration. La raison pour laquelle l'article 91, le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et assume la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la nation, la défense, la sécurité. Les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Donc pour dire que la politique, ils ont défini dans le gouvernement, le président de la République. Domaine comme domaine, il y a collaboration. Toi, c'est un domaine réservé. Or, la loi portant organisation, fonctionnement, il y a IGF, décret wana, loi, ils ont qui signé dans la période où il y a Mobutu. Depuis 87. Alors, depuis 87, Mobutu n'avait pas tellement trop besoin. Parce que Mobutu ne vivait pas de impôts. Or, IGF a accès à impôts. Comme tu as juge à second degré, il y a contre-vérification, il y a acte posé par la régie financière, et puis public, une finance publique. Période où Mobutu est dit, Yamaor, c'est ce qu'il servait pour nous au poumon. Katanga, Chaba, ils ont dit poumon et Azaïr. Donc, bon, ils ont côté dans Chaba, Mobutu a besoin de bon. C'est ainsi que vous allez remarquer même dans l'impôt.
C'est aujourd'hui que nous avons eu l'impôt, concept impôt. Hier, c'était la contribution. On a bien une contribution. Donc, vous contribuez, vous payez ça, vous payez ça, bon. Il y a un moment, quelque part, nous pouvons dire que même culture fiscale, parce qu'on ne savait pas qu'il faut payer les photos vivre. Les lieux comme impôt, tout ça, les fêtes, nini. On bon a DGD mati. Ça les fêtes, on bon a DGD mati, et où tu as pu. Oh, bah, tu as eu Ibaka, parce que Ibaka, tu as eu IGF. Ils m'ont sonné. Mais bah, tu as payé moi pression fiscale, mon alors, Mobutu c'était lui le président de la République. Mobutu, c'est lui qui nommait les ministres, c'est lui qui révoquait les premiers ministres. C'est Mobutu. Il n'avait pas besoin d'une certaine concertation. Mobutu a tout nommé ministre. Mobutu, au-dessus de la mêlée. Et on te dit que la période où on a IGF et Salamaki, c'est dans ce contexte-là IGF a besoin qu'il joue. Maintenant, dans le contexte, il y a collaboration. Nous avons vraiment souhaité à ce que ndenge zonga muke na ministère de la finance ba ko longo ba zongi sur la présidence j'ai un ping pong les gars on a tout na pourquoi les gars qui c'est parce que on devait maintenant donner le temps à IGF ba dans ça mais l'IGF so tel na katia loi ils allaient ko ça la IGF ba lobiki IGF azali instrument outil supérieur il y a audit il y a gouvernement voilà na katia loi où ils allaient membre IGF mais si on parlait gouvernement le chef d'état n'est pas membre du gouvernement. Le chef d'État est une institution qui doit collaborer avec l'institution gouvernement au regard de l'article 91. Alors maintenant, IGF doit se mettre dans le travail. Il y a gouvernement ou bien travail à chef de l'État. Si nous sommes dans un système mixte et que le chef d'État a la majorité parlementaire et que le chef d'État devient comme étant locomotive de la majorité présidentielle et que c'est lui, par sa volonté, que le Premier ministre Akobima, comme c'était le cas à 18 ans, il y a Kabila, parce que Kabila, c'est lui qui disait. Sauf qu'il y a une messe Kabila, Bolingi, Nini, Otolingi, Moussoussabi, Wanalingi, Tenalingi, Kingani, Barobi, Amen. C'était comme ça. Alors IGF s'est retrouvé. Il s'est retrouvé parce qu'il était au service d'une personne qui est le président de la République, Joseph Kabila. Il n'avait pas un souci. Aucun souci. Parce qu'il avait la même mise même dans le Parlement. Lui, le président de la République. Maintenant, nous sommes dans un contexte où le chef d'État peut avoir cette même mise, tout comme on a la même mise. Mais au cas où le chef d'État a la même mise, c'est le gouvernement. Et le gouvernement, c'est l'émanation et l'Assemblée nationale. Et le gouvernement, il y a la politique, mais en collaboration avec le président de la République. Outil que le gouvernement, il fait ça sous autorité. Beaucoup. Point. Chantage. Déjà reconnaître Makamounion sur Bazo. Alors, il y a le baki yango. Pourquoi on a eu le baki yango? So yobi ki ya le baki yango, on va répondre par rapport à ndenge yo beli wana. Chantage akene yemoko. Puisque au bazo la nela la résidence surveillée, yo bazana na nakati, la résidence surveillée. Yemoko nango. Yemoko. Pourquoi yemoko? C'est parce que le président il y a conseil des ministres, il y a président de la République. OK? Chef du gouvernement, il y a premier ministre. La décision est minée, parce qu'on a un bureau de primature. Parce qu'on a un conseil des ministres. La bandeli. Président du conseil des ministres, il y a président de la République. Ministre, il y a Boula Kangalonzo. Il y a agriculture, il y a finance, il y a budget. Mais la responsabilité transversale, il y a un premier ministre. So yo autant ba tumususu toujours là. En tout cas, boyo ba komona na kati makambo na te. Ça rassurez-vous. C'est ainsi de lobby qui est jurisprudence. Na ba ba osala lelo. Lobby. Na ba fait ba yo bino faut la rapide. To za te ke auto tikila baba tikila bino temps non. 2024. Parce que na 2023 faut remise les prix. 2023 ba janvier ba février ba dossier fongwami. Ba dossier non élucidé pendant mandat où il faut en 2023 na ba mois de février na mois dernier ils ont dossier mususu donc jurisprudence bomiteya yango moni Gilles Alingeti inspecteur ya finance il a bien parquet parquet financier mais sur le parquet financier à l'obike soki ba nommé au ministre soki ba nommé au portefeuille na nini au CPLAT parce que mususu nzela za mi balé et soit tiré dans la prison. Elle soit tirée dans la prison. Jurisprudence. Kaka ndenge do salem na lelo, ndenge do salem na lobi, lui changer ça. Pour so maïle.
Prenez intelligence. Comprendre. Boyiba te, bosala berere te, parce que kaka ndenge matata ponyo azozo malmené, o azo malmené ye. Ndenge pe bokozala malmené. Et vous allez textuellement, ils ont la différence et vous allez rater. Mais il y a un autre que tout le tout possible. Tout le monde a mingi le rôle la coupable. Il y a mis mon mingi le rôle la victime. Mais il y a mis mon mingi le rôle la élément important, essentiel, où il faut permettre biso to yeba vérité. Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Peuple a moisa yo izanga. Yango bo moni na ba audience za public. Mutuno so kota na yokino yoka. Donc matata ponyo, moi personnellement je te respecte. J'ai travaillé dans la période nayo awa comme toujours conseiller à ba client belé. J'ai vu quand je réagissais, dans mon ba réaction naïe. Azoya musala 7h40, c'est 7h23. Abandi musala, azoya avant, azozo wa retard. Soko komeli matata ponyo lettre premier ministre, yeba que 3 jours c'est 3 jours répondre yo. Ça vraiment félicitations. Mais ba kopa bukanga lonzo na séparate. Na ina mona clair. Yonde fo wede biso. Siko ndenge bolandele wana, bo bimise siko victime. Bo meki bukanga lonzo est sauté. Visible est sauté. Plénière et bois kiam. Ya on a vu que instabilité zo kokota na Congo. Na Itali Sénat, Assemblée nationale. Na ville à Kinshasa, Assemblée à qui au bout de kokota. Visible est sauté à bukanga lonzo. Bo bimisi dossier mususu. On les a expliqué. Bo bimisi dossier mususu. Ya za réalisation. Mais pendant qu'il était ministre de la Finance, ministre de la Finance en fonction, juge naturel naïzana, cour à cassation. Je peux comprendre que procureur prêt à cour à cassation à la délaïe. Procureur, il y a cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle. Ce que tu cour constitutionnelle là, Balobi a exposé les motifs, il y a loi. Où ils allaient copier sa vie sur organisation, fonctionnement, composition à cour constitutionnelle. Balobi ils allaient juridiction spéciale. Donc, on a ce Hollande là, c'est qu'il y a les Kambo. Il y a haute trahison. Ceux qui ont dit que Congo, mais aux commissions, vous avez dit, pouvoir payer à côté. Vous avez été président de la République, vous avez été premier ministre. Il y a Hollande, on n'a pas pour les années, juridiction spéciale, juridiction honneur. Oh, on a reçu plein de journaux à la complice, il y a premier ministre en fonction. Donc, ça a un journal à la complice, il y a président de la République en fonction. Pour que ça ne soit pas juge, oh, on a un niveau à cour conseil. Pour que n'a pas complice, n'a pas ça. Mais maintenant, tu as pas des sénateurs. Même s'il est sénateur, il répond à la juridiction, à la poursuite, à la droit à poursuite, et pas à la cour, il y a cassation. Mais c'est le procureur, il y a prêt à cour constitutionnelle, la juridiction spécifique qu'ils ont dans le matata. Pour la réalisation, moi j'aurais préféré, dans le cadre, il y a un dossier qui va céder dans le niveau de cassation, parce que la loi peut prévoir. Dans la loi où il y a organisation, la Cour constitutionnelle a compétence en matière de droit commun à cause céder dans la Cour de cassation. Alors moi j'aurais plus préféré que le procureur ou Azali rattaché à la Cour de cassation de l'ango. Matata ponyo aider biso, on a besoin là na biso. Mais tu on a besoin au makasi, na ba vérité, na na liaki biso mbongo bukanga lonzo. Pour ma bukanga lonzo ou lemisa biso mutu, au fond la chaîne bukanga lonzo, au fond la RTNC bukanga lonzo, RTNC peut changer. Bofo na boy bukanga lonzo bofo na ba avion mo so kalikolizo boka vile otobi ah c'est fini ba lo so na madeso ko côté belé na masango ti lelo ba mtu mo se kisaba to oh bukanga lonzo etongi université et mo toloni ngu masango to récolter université alors tu ba vérité mais na kolobaki wana ke ona kozala ngamo côté biso tamie so ki parti ndamba Congo bo mema bango na bakata ba liste wana tamie pour vous. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.